bêtises, mais quand hier il a vu les images à conférence de presse que Yann Dimos c'est mon frère. Message que son papa était manipulé. Nous avons une affaire à un homme qui est malade. Parce que moi j'ai tout ici. Et ça, il y a quelqu'un qui a approché Yann Dimos pour banda ma démarche naie. Yann Dimos c'est Ndekuna Niket Lelo. Niket Lelo a un concert na ngai. Alors papa tchaka Congo. Yann Dimos ça ne va pas. Nous sommes à la télévision, on va voir beaucoup. Rien c'est les dossiers de Yann Dimos. Maman Moko est où ta image ah maman d'État et où mela. A bengi Julien Kaba parce que les bengi moi sont là. Julien Kaba moto côté na yepa Yann Dimos sabik non ana maman Moko na sunga Yann Dimos. Abisi so boye to sur les visa les rapport médical il y a 5 cas. Faut il y a 5 cas. Parce que maman en tout cas après ça mbonge belé pour na to komati niveau de Yann Dimos ko malé. Tant to komi la maman to bandi ba bien on est examen la maman photo ah ils a tumba la maman baïbanina elombe aibisa elombe ke bino makamona bino amule umela nazo tinda Yann Dimos na Turquie ça devient sérieux parce que Yann nani elombe a joué des rôles là comédien na point focal. Il y a une comédie de la fondation Maman Denise. Il faut tout ça, attention, Maman Denise a camarade. Et l'ombe, banda, Yann Dimos a bela dans la conversation avec n'a pas Yann Dimos. Maman mona mutuka pa Yann Dimos mutuka eye. Nani moi sinaye, akuta face à moi sinaye. Non moi c'est Yann Dimos. Non moi c'est Yann Dimos. Atu na luka Yann Dimos. Abi na yebité. Parce que pourquoi le truc aider l'ombe à l'émission yo parce que la femme a yebi ba ami ya mobali na ye a yebi ba twani mobali na yebi yango parmi abi a relation entre Yann Dimos na elombe et ça n'est bien té ils ont prendre lui que na yebi akete alors maintenant qu'est-ce qu'il a fait a bengi Yann Dimos biso na 5K pour toujours continuer comme ça là ba démarche ngata qui sont chargés na venir commerce elombe ayo azui Yann Dimos akete fondation mais Yann Dimos oh papa tokena fondation na biso Rina démarré la landi ti Yann Dimos na fondation na koti na tundu Yann Dimos za wapi o Yann Dimos akomia wate mais so da bengi Yann Dimos na téléphone Yann Dimos abisa papa na kati ya fondation sijina moninga ngawa anomali zali na tuni ba soda wana est-ce que elomba zali o azali ngabindo otika mbala mo comprendre que non ah akena ngai ça dit le roi qui va isoler ou quoi ah na comprendre parce que bango bata la comédie a même ça ma belle la fondation Maman Denise. Point de presse, je venais Yambi et Yann Dimos, Bazouye, image, Yann Dimos voyage pour ce lundi en Afrique du Sud. Ah, on a TMS. Namonaka. Sur ma sola Turquie et Katani. De Katani, ça a deux volets possibles. Maintenant, tout le monde a dit que Yann Dimos, c'est moi, c'est la fondation Maman Denise. Va remettre Yembongo pour notre passeport. Vraiment, toquer la année, en tout cas, on a remis ça à l'année, mais nous avons un air à Mayele. Nous avons un air à tout Yann Dimos. Je crois que Yann Dimos a se rappeler du Kawana. Nous avons un air à tout Nabi. Papa Yann Dimos. Moi, on va à ma salle à Kapana Bino. Où est ma capacité à mon oh, il y a un peu de Mouturangai. La maman était toujours en contact avec elle. Elle très bien. Yann Dimos va voyager. Tchaka Congo, Julien, Madame Yann Dimos, France. Congolais. Aucun de France. Oui, mon apôtre pour la maladie Yann Dimos. Si vous comprenez, ma cambo, je te demande comment qui bébé qui là-bas. Maman wana a remettre 18 000 € na Yann Dimos. Après c'est Yann Dimos 18 000 €. Voilà. Maman na passeport.
Banda bien, maman est chaque Congo désormais makamona tika kola ya ni mosa zuma kama mais ngabi maman nzamba kumisa na sepeli ndeko so akene nzoka sikoyo photo ba siko vérité le moko ba fazo baté ngaza na plan B nepsi jirenga jidien et puis que nous en affaire ya fondation première dame vous allez dire président de la République si ba ko bloquer sur l'aéroport tout bi misaya ni mosi deuxième passeport na mosi ya ni mosi deuxième passeport parce que tout ça aéroport to keka moi congé donc moi boy pour te lika tout ça mon bébé ba yibi donc mon côté ndé je crois Elombe azongi na pas na fondation qui doit venir au fond d'awa en tout cas machine déjà en marche yani mosi ba vaquer tala ke pour les premiers dans évacuer yani mosi moko ba indi kaka bakitala elo ngo sala likabango ngabi Elombe on dirait azomona ngati chéri na ngaona remarquer que Elombe se doit sentir bango déjà bazali opération ya retour ya yani mosi ya ebite ngana ebi yango kana répondre mona ki bango bakala répondre ici de biso ozeli appel ya biso ya mosi tina mo ya lelo ozo yango ala moko baké ko sa conférence de presse je laisse watunier mais autant qui ne se toit mais si autant qui tira Congo hey c'est un voleur ce monsieur là Yann démarré voleur c'est un monsieur la cité en danger c'était un escroc finga même bateau qui est dans la salle ou pas dans la salle en tout cas marqué monsieur Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince. Mwana bende idéologie tout monsieur avec une petite partie dit nekele ou les bateaux pas mon appelé fait là-bas où merci Nabino tout vous avez éparpillé à travers le monde. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale. Boba qui c'est la ranga mona papa SKKD. Bana papa SKK tout bola muka boba ndako s'abonner chaîne Nabino Tumba yango ngai Tumba TV officielle. Balobi Abino yango merci beaucoup la confiance. Oh vous toujours qu'on continue comme ça dans la chaîne Tumba TV officielle pour continuer qu'on s'abonner massivement, pour maximiser ba like ba commentaire, pour que ça n'a jamais déçu et chaîne Tumba TV officielle et ça pour nous former, ko informer, ko divertir bino na ba caractère nyoso. Merci beaucoup lelo kaka toza toujours na idéologie nzamba la makolo ngulu di. Balobi bien ma ainsi marola ki sansi benelanga makolo ngulu engaye idéologie. Ah kaka ne bozali ko mona idéologie restera toujours idéologie. Na rolata mukolo, na rolata sandal mukolo ba la poto tout. Ba ko kotiser nga la na château rouge wana. Ah esika ni ba parti ba ingandu bazali. Ah esika ni baba chanon ngandu bazali. Ba honorable Arnaud Waku bazali di. Ba ko kotiser nga ila. Ba délégué mutake na ko sombela nga sandal Jésus Christ alata. Ne mukolo nga na rolata sapatu na ko zana bino kaka boyi. Makolo na makolo ngai. Balobi deux fois merci beaucoup. Na confiance. Oh, vous continuez toujours comme ça la merci. À mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes, président de l'association qui cite de Bretagne. Balobi pire Fatih Betomu Kwantombolo. Pire petit Aya Denguez. Deux fois là on repose le cœur de madame Marinette Isabelle. Merci beaucoup. Et merci encore une fois de plus. Na maman Brigitte Bita. Vraiment merci la confiance. Et encore une fois de plus, merci. Na président Pierre Boutou. Pierre Poutou, vice-président et associé de Bretagne. Merci d'avoir vous êtes toujours vraiment éparpillé à travers le monde. Oyo, vous avez continué toujours. Comme ça, on a confiance. Vous continuez toujours qu'on s'abonne massivement. Bon, liker, bon, partager vidéo. Balobi Zakari Mwamba, encore et toujours, c'est lui qui a vu le fils, a vu le père dit. C'est lui qui a vu Baba Souichi à Zakari, a vu Mwamba Zakari dit. Deux fois,
balobi oplike to obandaka mbango idéologie restera toujours idéologie na ndenge ya kosakana te ngai Monique Kassé Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises. Nazaro Lelo Mabe, ami personnel. Ya Mama Amida Mouanga Zakamere, balobi présidente. Ya Fondation La Colombe. Oh, toujours ça toujours en avant. Balobi, merci beaucoup pour la confiance, pour le soutien. Physiquement, moralement, spirituellement, mais financièrement dit. Nazaro Lela Mohamed Moleka Mabe. Les seigneurs de la ville là où repose le cœur de Charity Moleka. Balobi, merci encore une fois de plus pour vous Salangai. Merci beaucoup à Assomata du Bac de France. Balobi, les lots retumana ni tchaga Congo à faire 25 000 $. Yandi mos pe kuna sali point de presse alobi. Alia edi Shaba. Les lots retumbawa na tchaga Congo inga tchaga Congo 25 000 $ à Général Def et que na wapi. Les lots ozana awa merci beaucoup. Hein? Balobi association Frabantou. Oyezo okuma manaye moko président Papa Trido Chibangu, balobi papa na Archi Titi Chibangu, yo yebi de fois te babi fra banto zana oyo et réuni ba kase nyoso boza bon papier à travers le monde bolibo s'adhérer na association Fra Bantou, bon contacter ngai, bon kozala bongo adhérer na association Fra Bantou, vraiment na yebi que mon réalisateur Maël Sadiki a kokoti ça déjà sport ya Fra Bantou et bongo tozonga toko toyamba Tchaka Congo. C'est parti. La fraternité de Bakontombolo qui nous, filles et fils, membres de la fraternité de Bakontombolo qui Frabantou ainsi, épris de paix et de justice. Merci beaucoup. Bon, tu connais le sport, il y a ça Frabantou, Oyezo Reni Boba Kassé, Nio surtout. Fraternité, il y a Moukouan Tombolo di Babi Papa Trio Chibangu. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci parce que aujourd'hui Kanisi toujours à soutenir mon Konzamboka Félix Antoine Siré de Chilombo. Oh, on a le président du Sego, tu as venu malade, testament accompli pour la République démocratique du Congo. Balobi Fachi Béton, Fachi Biki Rouge, Fachi Chibangadi. Kati, le pose en gagne. Quand tu as béton de bisoyer. Oh, béton. Miko comme Tchaka Congo béton. Tchaka Congo béton. Qui te m'a dit tapis. Bonne santé. Non, ça va. Viens. Moudatini Ngawa. Oui, Moudatini Ngawa. Natindio. Plafond de Rennes. Plafond de Rennes. Clotilde Bondo. Oh. Clotilde Bondo, plafond de Rennes. Na moni bongo beaucoup la tuke le mboto. Na sa la papa Guillaume Matondo Mabe. L'homme portable monté ma maman Anina Bamona. Oh, comme na plafond de Rennes. Yaya na okitile kuna. Clotilde Bondo. Maman wana bolingo, maman moko. Vraiment que les lots n'a comment fier parmi. Maman wana plafond de Rennes, maman Clotilde de Rennes en tout cas. Il faut te poser respect belé. Maman mouté à mon en tout cas vraiment. Mon histoire n'est pas naïo. Vraiment que au bien mingi, on a qui prêté. Mais les lots qu'on a là dit béton. Béton et on habite. Faut qu'on aille na tumba. Faut qu'on aille na tige. Vraiment que dengue moudoua n'y a pas mingi. Bijita nani, autorité morale. Autorité morale. Bijita nani, Sandra Bumba mon cœur. Allez Bumba vraiment que Mira Kemila Bové, de tout on bébélé. Kokozo la fumant pour tout. Avec Madame Espérance Moussitou. Moussitou en tout cas merci. Bouzitou, va dire comment on dit Bouzitou. Espérance Bouzitou en tout cas. Merci parce que lobby il y a quitté au Sénégal ma belle point de presse qui lobby vraiment point de presse il y a le même secret bimi yandi mosi a démarrer lobby Tchaka Congo allié ba mbongo ya kokena ya souda fala pas que vous ba traitement au lié l'artema yango kangama ki naye pour fiba fibo bendi ba large plus ou moins 10 chaba lelo siko Tchaka Congo okomi sali na ba muna oui sali la kisini ça dit okomi sali ça dit sali okomi sali ça dit ba seba okomi ça dit okomi na mbindo ça dit ba salir personnalité na yo na ebiselo ko moboye et puis en fait ngefa John Ngefa oui tu as une guerre ne makasi ko loba ba bêtise ko finga mais quand hier il a vu les images à conférence de presse il y a lobby il m'a bengai papa c'est un homme de Dieu par Bunsokaka maloba prophète Ngefa bisingai deuxième homme de Dieu bisingai kamongo papa biso kabundo alesa alors le même problème Tchaka Congo ndeba bunisaka biso kaka babunso ndengwa en tout cas en bref que Yandi Mousse c'est mon frère vous comprenez nenge otanga pe nenge moi na ya komaki message que son papa était manipulé vous comprenez nous avons une affaire à un homme qui est malade vous comprenez bateau aux induire Yandi Mousse erreur parce que moi j'ai tout ici
lelo menoko bana ça moi ba photo ba to gangi moninga avantage na ngai tout ce qui se passe na film kango ba image na zango ya ni mo sabite na film ai yeba yebi yango na ebite na film ai dernier jour na ina semka tout makambo ça ki pour trop ba bana to na émission pas tout que ouais est-ce que to bandi déjà to banda déjà makambo parce que ça ngi nini ya ko kende ko approcher Yandi Mosi pour banda ba démarche na ye Yandi Mosi c'est ndeko na Niket Lelo ouais en tel concert na ngai oui alors papa tchaka Congo Yandi Mosi ne va pas na ko pas Yandi Mosi abisinga papa banda puis presque 1 an baninga basundura ngai même Yandi Mosi ça même c'est un bébé alobali kamango que le coloyer sungangai je n'ai pas refusé parce que au milieu de Makambona ba éviter que Bakindengeni si na komi mukanda pa ya fondation Abedacho ouais c'est fondation Abedacho nous atinda Yandi Mosi na poto ouais fondation Abedacho non le quoi bazaka en partenaire na fondation Madenise Dinama Denise ouais baboyaki nete ko nete moi ko nete moi tembe donc moi si nde fondation ya mama de Abedacho bazong si dossier pa ya fondation mama Denise ouais nous sommes bazos de la télévision ba wana ba moi bazobeta maboko baebi rien c'est les dossiers de Yandi Mosi maman de fondation Mama Denise etindi document et pas ya agence où il fait voyager Yandi Mosi na Afrique du Sud ba benga ke Congo dossier na bino ça bien mais rapport médical est déjà expiré ngai moko Yandi Mosi fanga 1000 francs ngama ça va de mal sur mutuka na ke agi bana tongo même je crois que comédien na mona kinani na agi amona ka jour ngana ozwa na osala démarche ya Yandi Mosi docteur le mettre ngaya ngaza peut être prudent quand on fait sa photo moi image si docteur bisinga boya papa tsa Congo donc aussi de ça Yandi Mosi j'ai la foi Yandi Mosi va voyager to bandi ba émission papa moi na inoli au moins na liboso na famille soit déjà c'est peut-être ndenge zo l'excellent Yandi Mosi na ba TV alors première action ça m'a c'est concert na yo Aïcha Koko mutaki na action liboso ba to balandi ba fondation ba parti ko tinga même moi c'est délire mais c'est partage ayaki kuna mama Tina en tout cas c'était bien oh nazo lo balika mbozali caméra Yandi Mosi est très bon parmi les témoignages sans danger Yandi Mosi est là à loin jamais so Yandi Mosi $10 ou plus $5 so bien ça que loso azoba maman azoa sachet loso sachet butia saka Congo amemenda kwa ebike subiro que ça grâce à l'action de ça to continuer na kada image wana mama moko e utaba image wana abi mama leta e umelaka abengi Julien Kabango parce que ebaki moi sonate Julien Kabango to kutana na yepa Yandi Mosi abik non nana mama moko nga sunga Yandi Mosi abi so boye to zule visa ni rapport médical ya 5K faut ebi 5K ya très cher maman en tout cas après ça mbonge belé pona to komati niveau Yandi Mosi ko malelo tango to komi la maman to bandi ba bien onini ba examen ko kena nini nde sikoyo la maman l'autre bombe mon côté photo ils a tumba tout la maman ba yebani na Elombe Sukari mon ami Elombe alors ayebisa Elombe ke bino makambo na bino mon eumela azo tinda Yandi Mosi na Turquie. On a ce que maman wana sur les maman SMK. Voilà. Maintenant ce qu'on fait c'est quoi? Oui, demi record oui. Moi c'est na période dans la Turquie. Ouais. Ngamina dia ko ça na Turquie. Abino ça comme to aya na imnengi na ça démarche. Boti na rapport Yandi Mosi ba traduire en turc. OK. Non de so ba yebine ba ganga ba éviter. Ya faut expliquer ouais. To bandi ba démarche rapport KI. Tango rapport KI alors ça devient sérieux parce que Yandi nani Elombe a joué des rôles là comédien na point focal il y a ba comédien de la fondation Mama Denise parce faut tout ça attention Mama Denise a camarade na c'est ça c'est quoi Afrique du Sud maintenant faut que c'est comment Elombe banda Yandi Mosi bela na komba susu akena pa Yandi Mosi bana mama mutuka pa Yandi Mosi mutuka eye nani mwasi na ye akuta face à mwasi na ye
Non, moi, c'est un dimos. Non, moi, c'est un dimos. À tout na luka, il y a un dimos. Abi na yebite. Parce que pourquoi le truc est de l'ombe, à l'émission, parce que la femme a yebi, ami à mobile naye, a yebi, mobile na yebi yango. Parmi abi a relation entre Yann Dimos na l'ombe, ils ont bien été. Ils ont pas d'arrivé que na yebi a quitté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? A bengi Yann Dimos, biso qui na 5K, pour tout ce qu'on dit que ça là ba démarche. Ngata qui sont chargés na venu commerce et l'ombe a yebi Yann Dimos, la qui est fondation. Mais Yann Dimos oh papa, toke na fondation na ndabiso. Rina démarrer na landi ti Yann Dimos na fondation. Na koti na tunu Yann Dimos za wapi? O Yann Dimos akomia wati. Mais so da bengi Yann Dimos na téléphone, Yann Dimos abiso papa na kati. Na kati ya fondation. Si na moninga ngawa anomali zali. Na tuni ba soda wana est-ce que elomba zali o azali ngabindo botika. Mbala mo comprendre que non. Ah. Akena ngai ça dit le roi qui va isoler ou quoi. Ah, na comprendre parce que bango bata ba comédie même sanga mabe na fondation ya Madenise. Point de presse, je n'ai pas Yambi, Yann Dimos, bazui ba image, Yann Dimos voyage pour ce lundi en Afrique du Sud. Ah nga DMS. Na monaka sur ma sola Turquie et Katani. No Katanité. Ça a deux volets possibles. Maintenant, tout le monde a toqué na Yann Dimos na moi na yena fondation Madenise va remettre yembongo pour na soit passeport. Vraiment toqué la aner, en tout cas na remise ba aner, mais nous on va aner ba mayele. Mutu ba aner tu Yann Dimos. Je crois dans Yann Dimos a se rappeler kawana. Mutu aner tu ngabi papa Yann Dimos. Moi on bala on masala kapana bino. Oye ba kapasa mona. Oh ye chako za mutu rangai promise ali azo sunga ngai wana bangonde ayeba va ngabi va ngai. Si wana. Tuketika ba passeport na agence. Pour soit visa ya Afrique du Sud. OK, kaka ngai na mwasi na ye. Comédien moko te elombete mutu moko te obagaka sa wagangi wana rien. Totiki passeport ye mwa koti babi ba benga soki na SMS pas réponse. Mi konzo umela na benga ba agence mais comment banda visa ko ya reçoit pour l'Afrique du Sud encore zali sous ya première dame sous le patronage de première dame de la carte fondation en tout cas na se comprendre ki ngote ti Yann Dimos ye mo aussi courage accueil l'ambassade atala refus de visa et ce cas Yann Dimos mais on avait on conscience à perdre espoir ça dit bazui refus moi si na benga na tonga papa lelo nono ala libiente tinanga no ya liga muni otala saka apimira visa na meki ko consoler na zui pour na tambu saka ye na tambu sa tukso na fleuve to so pa wera ko tambula kana ye ko en tout cas pas de problème maintenant ebi na muduga na boduga oui ebi na ni Mariana la tortue Mariana a foutu la pembeni ya Yann Dimos bazaka pembeni na ye voilà abi fait chaque na Kasavu Yann Dimos en tout cas c'est des états de mon na surtout vraiment a quitté les sous parce que là qui par rapport c'est que bana refia visa Yann Dimos a quitté Makasi pour quitter Makasi moi c'est avec toi qui na comme à l'hôpital donc à l'hôpital on avait un problème il y a bon jour kokodoko yo ma kokodoko tera kokodoko ebika mutu na yo dane chino bibo kombe amona ke ya image ya kokodoko ndenge ya ni ne akomaki liboma abi chaka tindo ba mutu nanga moko papa etima esuki etima je crois azali mo continent DGI a contribué au moins Yann Dimos na kokodoko na CNPP na ke kuna pe to ke na DGI jour ngo to umeni atina ki mu feti mo busuki jino mutu ya nani ya Dani Bokombe abino chaque abola na bureau privé ça permet ya côté nini ya ancien centre Wallis Bruxelles tous les tata ya yambi biso très bien remettre enveloppe pour la kokodio na profiter ko yebisa yenga pas betima Yann Dimos en tout cas faut
yani mo c'est mon gars na ida ke mingi ici nango mais tant comme la cinquième ah parmi mutu moko lobeki ya ida yani mo si papa tima tinda biso mbongo en tout cas to sommes ndé 3 milliards dollars parce que je vois 600 to 500 dollars pour na to sommes bakisi abi na zotinda bino mbongo papa tima yo kuna lobi kuna 3000 dollars c'est faux nga mutu ko sanga zate papa tima bi na zotinda bino mbongo abengi yani mo si est-ce que tu es malade yani mo sa cause mais ça tima que chaque fois biso malade nani yani mo sa ndimaki te kana yebani na mutu wana yebu ndeke na yeba ya pare pona ba mutu wana OK moi pas ça siko zali sikoyo ola loza malade que non je ne suis pas malade ça le basa ni maladie maladie c'est le quoi pour bima lokola mutu mabe na bimi siko pamba je tima ya muninga escroc na nga escroc mbongo na kombo ya yani mos jila ye to bengi mama wana mama fondation Nathan atini mbongo papa na mbongo na mbiro na MPSA osomba kisi na Julien pas de problème wana yo yebite ke non yandi mosa wangani ka za maladie na yebi na ngate ti ezoko na nzela komo ima ndi ba tunga mitenga ibetima pona yote eleki nango nde jour J photo za la bref jour J moi si atarabuye yani mosi non c'est nani Nana Muduka Piechaka yani mo ça ne va pas bossa la effort pour me na mona bimbala moko moi ça benga pana na nana no après moi c'est quelque coïncidence fait na komi wambi abi moi c'est très gentil mami papa chaka tala nous ça ne va na kutie to seni papanguli ba vix né vraiment vous comprendre que mutu ça ne va pas donc l'hôpital yani mo ça boy donc l'hôpital yani mo ça va boy to bengi Juliette on vient créer il va ta France on peut temps on a des preuves ouais si docteur de l'évangile commandant Gary Lokombiro alobi que non awa masolo tchaka kongo wa ce qui te akoza mukamate OK tchaka kongo expliquer mambu ndenge yali c'est là au mona parce que yani mo zo parler pour il parle à parle donc mona docteur Kiana yamoni docteur Kianu SMK ouais dans la moko na bengi docteur bonjour docteur et bonsoir pour les cas de Yann Mosi ça ne va pas docteur Epsingai veuillez l'amener aux urgences de SMK s'il vous plaît je pense que c'est mieux comme vous me dites qu'il ne va pas bien merci beaucoup tala gravité pas de Kamozali je vous conseille de ne pas attendre demain matin parce que ce sont docteurs cadoleurs parce que Yann Mosi vivait 600%, 20% pas à nos vivre. Donc, il y a une vie, il faut que nous soyons ensemble. Donc, comme 5K. Comme la 5K, 21h. Avant de traiter un numéro, c'est 4 000 $, bon à caution. On a bouté sur 4 000 $. Wapi. Donc, benga. Ti moi, c'est naïe. À bengi bassan ensemble. Parce que c'était sérieux. Mais, na bengi Julien tozong sena agi yani mo saboyi bo tokende ngalemba yani mo saboyi ngabo yani ngi kaka tokende na hôpital ya Mama Olive na kuna na initiative voilà si faut bongo na bisimbo to bazali mama je kanam yani ngi tokende ya kuna kaka abi Mama Olive en tout cas soki sangwana yawa en tout cas kotika ngate parce que l'espoir sauté si d'abord on a raté notre visa il y a aucun Afrique du Sud après makambo na bengi Sandra Bumba moi c'est na poto wana moi c'est na poto Sandra Bumba chérie na ngai na tie appel vidéo rappelle télé la photo Sandra Bumba ngai ngande ko bana yo miracle na bo bijita nani ani ngomba kota noir appel vidéo chance na recette surtout Matadi Mayani Mousse. Abengi moi na 5 ans. Parce que place on est comme Gambia Bonzambe. Biso, ko ça prier de moi na yo, à ça prier pour Yann Mousse. Moi na 5 ans. À ça prier pour Yann Mousse. Papa Yann Mousse, ne fais pas entrer Satan. Crois en Dieu, tu seras sauvé. Moi na on a vraiment moi na 5 ans. Moi na 5 ans. Dieu a eu qui prier wana. Ngabi jide yakana. To benga mama fondation Nathan. Na maman, ah, nous sommes bloqués.
4 000 dollars soki ezali bakosimba ya ndimosi misila so nde ezali awa en tout cas risque de perdre abi pesaka docteur basi docteur bosigna babea nini serment d'Hippocrate moto akufaka mpo na mbongo je vais payer c'est moi qui fera garant na mbongo wana je vais payer les 4 000 dollars bazwi ya ndimosi batie ya ambulance po tozaki kota bichi oyo ya semika bakei sikoyo kota ya na commerce na radiologie ntango bazongi docteur abenga Tchaka Congo ya ndimosi est atteint de corona abozongisa ye ezali te il faut akota en quarantaine papa les gens qui vont bazoloba wana bayebi rien je suis basé ya ndimosi to accompagner ye j'ai filmé tout nde tozwi ambulance ekoti na mona semika nsima kota beach bakasika tiaka bato ya quarantaine bakosi ya ndimosi mama awa mwa moni susu eza susu te ti mokolo akobika 2h du matin 2h du matin docteur asali biso laisser passer ke soki bato biso na nzela alobake touti hôpital tokomi mpa ya mwasi ayende mosi na ba 2h30 tokosi mama alali biso olali na libanda na Juliette Kabango na libanda wana kaka na bangungi na butu wana nyonso atu bato baoyeba te ayebi rien tokomi 5h du matin na Juliette lamuka tokende pa mama na limete ke mama wana anayebi biso mosusu aleka télévision aloba likambo oyo mama 5h du matin tokomi na limete soda afungi so porte aremete biso 5 000 dollars abi 4 000 dollars oyo bofuta 1 000 dollars banga zo voyager tango mosusu bozala mwa bapesi mais aremarke Julie azolenga Julie malade nanga mpe malade abi bino nde botambo ya ndimosi bozali atela corona lelo ozala existe makasi na émission na yo si parce que bazogangaka wana na ba TV bayebi rien ta bakisa corona les gens parlent pour parler les gens parlent pour parler bakisa mama la pesa corona yango bakisi moko makasi ya poto tomeli yango na butu wana tomeli bakisi wana ti moi changement vraiment bafie moko kita odemare motuka tozongi na semika tofuti 4 000 dollars wana siko fondation na TPC 4 000 5 000 apesi 5 000 dollars na ntongo nango mama na esokebi parce que ça la surprise bana mibalo chaque Congo ils ont un passeport ya Yanimos na bengi Yanimos abi passeport ezali na agence na quelle agence na bino na ye kozwa passeport ya Yanimos tangu na komi moi décision esalami na niveau agence abi que non biso nous appelle so passeport ezali fondation Mama Denise on so pas dossier moko très risquant alors nga lobi non bobenga mwasi na ye parce que biso to démarche to sa démarche boye to ça la première photo évacuée si nzamba la raté abi pension numéro ya mwasi na ye lokola bango ba yebi numéro ya nani ya Elombe nga na ke ko sa ba démarche ya non mama benga disusu abi sa ko mapenga numéro ya docteur je connais ça nango tinda ye ba kombo na bino botia na liste ya bakomo otia na passeport na bino soki ya ndimosi akaki mwa moke bien de France. La maman était toujours en contact avec bayebani mpe na Elombe très bien abi na moni bino bakobomisa ya ndimosi kola juge ya ndimosi fa voyager Tchaka Congo Julien madame ya ndimosi na ya ndimosi France kalika kaka congolais okende France kalika kaka oye mona poto mpona malade ya ndimosi siko comprendre mpo makambo ntema ndenge ekomaki ebebaki na bato mosusu comprendre parce qu'on dit la vérité que la vérité si il y a nani fondation nani agence ebengi Elombe samso babengaki ya ndimosi ya ndimosi nga papa komi wana papa ozi passe wana ozi passe pour me nga kola ya ndimosi komi wana ça ne va pas poser de problème ya ndimosi abiki non maman biso la famille paye vous savez déjà des marches ya ndimosi tala pour former biso ya Maroc on nous demande 18 000 euros pour le Maroc abi maman abi non ne vous en faites pas je vais vous remettre cet argent à Kende Maroc ce qui est bon maman wana à remettre 18 000 euros na ya ndimosi après si ya ndimosi 18 000 euros voilà maman na passeport landa bien maman ebisi Tchaka Congo désormais bakamona tika kola ya ndimosi azui makambo mais ngabi maman
nzamba kumisa na sepeli ndeko na biso akene bika nzoka sikoyo photo ba siko vérité le moko bato zo baté nga zangi na plan B ne bisi jilenga Julien et puis que nous en affaire ya fondation première dame vous allez dire président de la République si ba ko bloquer sur l'aéroport otobi misali ya ndemo si deuxième passeport na moi si ya ndemo si deuxième passeport parce que tout ça aéroport to keka moi congé donc mo boye otoleka tout ça mon bébé ba yibi donc mon côté si nde je crois elombe azongi na pa ya na fondation kindo abini ofande wa en tout cas machine déjà en marche yani mosi ba vaquer tala ke o le premier dans évacuer yani mosi mutu moko ba individu kaka ali bakitala elo ngo sala likabango ofande abo moi ça kitala mako takuna pe na semika ezalika banini ya to sola la téléphone bi courage biso ba demaze kota nde ba yokana kuna tamso avion mo zoke na Afrique du Sud ne ba cheto kende bazu yani mosi kaka ndenge azalelaki valise te loko bo tening ba kila yani mosi bala moko Afrique du Sud bakoti jet Dieu merci le là espoir des gens OK déjà même mamba poser si man pourquoi pas de problème na bengi ya yani mosi ya OK ma gege ko taki wana mbongo mama na pesi yo zongi mbongo batu la fondation mama bita saka kongo mbongo na bimsenga ko na yani mosi asunga yani papa nini parce que ce sont les émissions tam sur le bag de funa parquet par si alors papa yaya ni mosi a dit parce qu'il fallait moi c'est alanda babi moi c'était moi na akolanda abandi ba démarche nous voulons voyager à na papa alanda père wana mère moi c'est andi mosi biso ngana kata sans danger to na représentant na biso na Afrique du Sud fiso pelende abi papa ça ko tindira l'adresse ya esika yandi mosi ça voilà que on a bien no wuli atindinga adresse esika bazali Afrique du Sud fiso pelende combien kita yandi mosi kaka ndenge akendela kaka ndenge mwana asombi ya ndimosi bilamba parce que comment qu'il faut focal la biso parce que ya ndimosi ya bi ba anglais te a bi se ba docteur ke muto bo moni oyo asa mutu munene na Congo nde ba nozo ya considération OK nzamba la kate ya ndimosi na zo information zo ya vendredi na kepa mwasi abi Merci moi c'est maman bonga maka lobby ya na ngwe ya ndimosi ya lobby ai papa lobby to zela yo dimsangai tango nazo ke ndaku embouteillage côté ya Éthiopie na côté ba elombe azo sa pe manœuvre ngabi na bimsani na ngima makango na moko ya ene likwetch na taka ngabi elombe on dirait azo mona ngate chéri na ngaona remarquer que elombe azo boxa nzoko bango déjà bazali opération ya retour ya ndimosi ya ebite ngana ebi yango bakena report ne mona ki bango bakena report ezinde biso tozeli appel ya ndeko ya ndimosi tina moya lelo tozo yango te bala moko bake ko sa ko fait de personnes je les watuniye mais otangi ne se tuawa mais si otangi tsaka Congo immunité c'est un voleur ce monsieur là Ndimosi a démarré voleur c'est un monsieur la saison danger c'était un escroc finga même bato qui na ta salle ou ba na salle en tout cas marqué musu ba beti maboko ba kamo ki parce ba yebi ba batu si avec notre c'est Tsaka Congo mutu na pelisa ki moto pour la Tsaka Congo nani ndeko biso akoma niveau kaya bana batali image na tongo bengi yani mosi ayeba ki te bana ngai nous allons parquer à nous porter plainte on est tous allés boyer plainte ya ndimosi zana parquet ndenga bengio escroc ndenga finga escroc muyipi azala promis na ngati na promis ko na bana si yesu wa kusamba na bana na papa la bango muyibi ayibela wapi ayibi plus grave mutamo pe bango tester ko azo panzana na ye tsako ibinga $10,000 ebite mutu ka tsaka ko matambula kana ngona isa matanga mama waso terio sino tambula la eza mbonga matanga mama dali ntsasi même docteur la tête alors la l'émission ça na yebisa bona somo mutu konenge nini tanga mona nga terio so la so maone tanga na kufa na bela maladie moko bien insuffisance veineuse maladie wana faut payer wana poto nde l'état Congo la bisaki $36,000 na voyage poto mais Dieu merci nous avons un docteur
docteur TVC médical. Et tu vas me dire, banco et ba 36 000. Na bien. Et na 36 000. Na bien. Mon bima dans une semaine bima. So on a tchaka Congo. 36 chaba. Abi. Donc ça c'est Congo. Et so wa. Et tu grand bon na que c'est ya nini ya ministre qui tire 36 000 $. Bah ba pesi. Ba pesi. Abi non, c'est Congo. Na ta enveloppe. Ya. Mbongo 36 000 $. Tala. Est-ce que obiga maman obigi nanu. Avant ça la traite le docteur là qu'est-ce qu'il a fait? A opéré nga. Mon m'a la belakati. Demona. Ça la kisaka. Voilà, zo mon appelle que non. Tchaka Congo maman salaka. Alors, ce qui c'est un peu d'information dans ce bateau. Ce que moni makona ma misise bimi makasi boye. C'est très dangereux. OK. Hein? Ba bien on sait ça la ba boule na makila. Le ngala comme kolala, il faut na tant on a ba te bele ba kufaka, alali akufi. Nzo makila wana taki kangamaka, yangi mataka male tina motema pa et kati motema. Alors maintenant le docteur là, à ça l'appareil moko boye, il y a rayon laser. J'ai payé l'argent quand ça sandé ba bomaki ba makila wana tout, ndeni mbongo tikala ki na bi mwana. Pourtant, pour le papa, alors je crois que nous avons dit que Dieu merci, qu'il va comprendre, nous avons sali, nous avons message au moins message après kofinga ngai zela papa yozo ko sala Yozomona c'est là nani c'est là omona comme un message à moi après avoir moi papa la fini ngai yo tanga bien bonsoir papa je vous prie de bien vouloir l'excuser s'il vous plaît malheureusement il ne sait pas gérer ses émotions et c'est décevant de voir à quel point qu'il est facile à manipuler. Je lui ai quand même parlé, question de lui ramener à la raison, bien que c'est trop tard, vraiment désolé, non sincère, excuses. Voilà, moi mon état même français, moi na bagage, alors vraiment que alors le petit papa d'Abisso Yandimos a mis toute sa milité. Il est encore malade. Mais conscience n'est pas tranquillité. Tumba. Oba merle kamalando ba otala. Ba dadinzazi. Papa na Darciel ba otala. Onan Yandimos hein? Yandimos. Hein? Yandimos. Tala R. C'était hier hein? Ouais. Appel vocal manqué 20h22. 22. Abengai na boko yambaye. Parce que non, pas jusque là. Il y a des mots qui font mal au baquet. On peut savoir le baba benangai, il y a des mots c'était. Na ba sacrifice nyonso sali. Ya. Tant que baba zo yebate pour ni ya ni musa komaki parce que biso beli sakabatu. To yebi même Al Pacino avant kufa to meki na ni na campus ngam na sala busha na nani na Al Pacino pema na zo se pema. Autosonga na to na ni na CPP. Nani na clinique universitaire. Je crois que ndenge mwana lobi il était manipulé. Yo pe Zakari, moni makababoye. Presse pe bo sala ka pe fort. Bo la ka pe ba vite. Boko benga bien Animosi. Na zo na caméra benga ndeko cha Congo au Sénégal Bolimbis. C'est mon frère. Yanimosi. Landé dans la bisayo. Yanimosi. Bazo sali tout pour ba éliminer ngai pembe na ye. Yo ndenge bakanga ndenge yani musa banga 2h du matin masumu ngaka mama parke oui yani oui pleurer malade mais pleurer biso sala po balongola plainte wana mais aider benga yani musi moi je suis prêt c'est mon frère mais banangai na tonga biso papa on a déjà donné l'argent chez le greffier pour la plainte ngabi nazo mbongo na bino a papa na bino yo bomino ka moto na bomi moto je crois bato bazo benga ngai belé ba pasteur Valentin Katiz
mama Michel Chabani babengi ngai batebeli babengi papa parce que ngaza ka da wese da bango fulu na bango ti nandi makaka bongo moyibi bango boso na yibi kala ngo yelo bano nani ba combien de fois babengo moyibi mais quand bato wana bazonga kana raison papa tika je crois c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Mesco à faire à 25 000 $. Où sommes-nous? Bon, en tout cas, tout est bref, hein. Vraiment que tous on a bâti ba ibilisa avec monsieur Belé. C'est que la moitié du ministère congolais va mettre ma l'État congolais a loué jet à 35 personnes. Donc comment l'aéroport tout dans moi ici, Yazaza. Après qu'on ait Douala, qu'on soit des FAO, pour la ligne Mbongo et Zala quitté. Alors tout kenda na Douala avec je crois minimum 10 personnes. Tout là quand l'aéroport, donc na Douala même on a qui c'est qu'il y a des FAO. Parce que il y a des drapeaux, on a souvent des drapeaux dans l'aéroport. Vraiment c'était triste. Tant que on a remarqué que Angoumé Zala quitté. C'est bengi mutuno bezuye nga bezuye tout que dans excellence ça c'est mon avis. Abia la délégation mais avec la famille to komi il pas papa Jacqueline Ngobila délégation monaki papa Dios Redi maman Bidabel Manda Adolphe Jalou le Cameroun ngana quelque ma famille ngamu na lobaki bako saka binote ngamu na lobina gouverner to yawa sunga biso pona ba conseil na pas des artistes gouverner non je suis d'accord pardon oui je suis d'accord accompagner bino na bengi na obenga déjà Vladimir ba tia bino podium famille na ko yalo bipa na bino azu $5 000 a pesi biso to kaboli $450 na mutu na famille na kati on est dans le cas moi transport on a transport tata ça mais c'est etali oh on a transport bateau vraiment mais ça comment dire c'est pour mais 450 balles on a transport mais manda mwana malamu aka yemo manda baba amake auto non manda abengi vesa katina numéro M-Pesa atika $50 vesa zimbongo pona yo manda tindelo sur 50 balles papa ngana ko bilo na 500 balles na bien papa ngana boso edengai na bomba kati si tolongwe tukisa là état de besoin et ça là $6 000 là qui fait ça 200 non ba rubrique au tie oyo nous zana ministre kitine za na longo to comme na $36 000 siko sika moko ne komona déjà tango to uti kuna papa deux alemba longo signature ngana emi ba ça secrétaire général nga papa mais mikanda signature mikono ya association ba signature c'est moins de problème biso ko sam basali wana besoin ya zo là dossier si to rendre pas mettre John a signé on met John azoke na ko mettre John pe pe ya bouf na poko nango après on a rapport que non donner $1000 prendre sur la banderole ti tango sa banderole poko nango na appel ya ministre qui les a ça comme ça wapi ngana sali metabi yakawa mbongo ebimi ava famille zo mbongo ava ministre zo mbongo soko yote ba zo mbongo te soko mo ba ganga ba TV voilà l'état gouvernement congolais sans votre signature mbongo ebimate ngabi yabe chaka kongo yabe ngabi na sabe fier danger na kena ko ya nini ya shaba wana liane ba tomiso ebi na bijo no bima sanga bela sana bipale nando ngabi la mutanko ok liane ba poso shaba baso be la téléphone yako uza wapi ngana soko yabe attendez-moi j'arrive bon mbongo komisa komi kuna ngokuta teombala tune mamzebi teomba vieux zangu konzi munene ngabi ngabakosa kabino vraiment komi wana teombala ngai ebasana na papa na Dios tozui $10 000 wana 10 000 bozui na ministère de la culture ngai mundu azokabula mbongo ngamu nasalaki ba prévision nakula nzema defa eume na studio bofuta na studio bofuta batasali clip na musicien nakula mbongo ebingo mingi te bongo 50 ça suffit $50 na bazaki soki 56 musiciens alors 50 bato tu bayembaki ça calcule en tout cas dans les bons longoli mbongo ya délégation au Côte d'Ivoire où il y a des concerts si maman ça Congo mbongo ebimi na la ville ok na lingua la pas question la fin de banda mbongo ebimi combien $25 000
25 000. Au gouverneur APC. Laquelle a bengi la bengi. Bah, peut Blaise Louye et pas Benagi de la part. Non. Nenge Balobi. Non. Ça Blaise respect, papa. Non, Nenge Balobi. Non. Yen ta côté cop. Non. N'est pas Bengi de la part. Non. Mbongo ne kobe pas Blaise. Mbongo bimaki pa ya maître Jean. Maître John a remettre dans ma boue. Ouais, et là qui sont mon gouverneur c'est mais c'est Blaise Louye. Il faut beaucoup de respect avec ces messieurs. Parce que il y a même Marbara Jakula ces messieurs là. Maintenant na ba misembo bazo umela kuna na kena bare ba ouais na ko ba misembo mbongo bi mo kan to boza transport mo ke papa de ça ba komi abicha ko mbongo bi na Johnny Ken et Joel mbongo bi 25 000 $ mais ba to apesi nga mbongo yo alongoli 7 000 $. Et 7 000 sur le euro là ba 18 000 na yebisa yo ba longoli 7 000 déjà. On a déjà Salemba. 7 000 belé bon pour nous. Yanine. Pourquoi mission ça qui wana na boy pour faire paniquer. Ngabi ya la tongo. Nzoka nga c'est moi qui a tout fait. Yona déjà Salemba au fond dans le pont. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Papa voisin dans le pont. On a déjà comité d'organisation, président Dios, vice-président Redi Amissi, qui encore maman Milabel Jadot la finance, c'était bien. Bon normalement il faut qu'il n'y ait pas ya Milabel na Wasko le bigi ba mission pas paniquer. Oui, vraiment, pas de sa commune, on a ton engouement bien la commune. Papa de ça, il y a aussi des Camerounais et des gars qui. Parce que chaque. Tu retenais 35 orchestres. 35 orchestres, il fallait prester. Soit 1000, soit 500, soit 300 000 $. Alors, les mettre vraiment 3 000 $. Pour apprendre ça, c'était le chargé à. Finance. On a surtout 17 000 ici, 18 000. Sur 7 000 en après 5 000 $, on a mon acquis. Maintenant, si on a 7 000 on a eu papa, pour la raison qu'on a été. Maintenant, le 3 000 $, maman, il a bien que Sidio, Nazambongo, Adolphe, Amanda. O manda bengana kimaki na la manda boki manda bange yoma nde to pesi na pesa bango o linga mala ngana o pesa mbongo ayiba ki non tant que pas manda papa de ça bengé déjà ki mbongo za pa ya tsako sana ta bebe 5 za no o mbongo mbele jona pesa transfert ayiba ki na ngombe na compagnie leki na ngai abange na ndenge musuku ndo c'est pas de l'argent pour les mbongo bango destiné pour na transport, c'est ça. Il y a 25 000 euros de le problème est que je wapi. Et vous m'avez wapi. Faut me bimi. Na projet la salle qui c'est moi qui a fait l'état des besoins. L'état des besoins. Alors il fallait pas décorer des phares. Ici que ma caméra bimi car décorer des phares. Ok. Le ministère a dit que non, bon on va décorer des phares. Exact. Alors c'est quoi il faut redécorer l'état des besoins, décoration collective. Et na butwana discussion na cadre de réunion. Ndete bengi ministre biso ya tourisme modern timba modern take ne Congo cheme libre abina zana Espagne ngabi adija totela OK mona edi yeli alalaki déjà toké na porte ya gouverneur de la ville to bengi bezuye ya zo répondre té ti a rappelé ngai Charles Kamulinga non tu es pas au benga biso gouverneur des femmes bon de Corée des femmes exacté ça Congo lobby a 225 000 $. C'est quoi ngape sekera bomba na bato yibi kama moto si c'est comme maintenant Adrissa est quoi prendre sur le lit 25 000 et c'est que Adrissa tu peux pas payer là qui pas payer les prices voilà OK bah 25 chapa puis tu dois éviter c'est on va banda je comme les qui ndenge comité na parquet mon bébé en bref ba musicien na mbongo na mbongo décoration ça la quitter il y a qui mbongo ba musicien il y a mbongo ya au festival pas des artistes l'instrument y a quitté à mission moi a quitté tous les musiciens ba prêt ba on veut des femmes. Merci beaucoup Toromi na pratiquement na suka na traité na biso na peut-être mususu moi et bateau balandio plafond de Rennes Clotilde Bondo Boklaka chuke lomboto naza olela papa Guillaume matondo l'homme portable motema mani na bamona et Mohamed Boleka balobi Mohamed Boleka le seigneur de la ville là où repose le cœur de Charité Moleka nakata Soudaf merci pour notre soutien merci na boss Yannick Nia merci na batu tous les vrais tous des Zakari Mwamba au besoin de papier à travers le monde grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbaïda Gipanga garçon Schengen vous avez vraiment tellement ébélé Patrick Essamba le médiateur garçon capable Joyce Mafola
motema mama fleur ilengisa na kati ya bela wana motema mama fleur ilengisa débat ma foi là naza kolela bino tout mabe oui kaso masidi zole la mingi te kaso masidi merci bato bazoko encourager ngai na makambo oyo na remercier frère Michonoka mama bébé Senoka merci Mira Keme na Bové papi Maibelanga et même ici tu na utaya il ça des données que na tendembote et même ici tu na utaya en tout cas Dieu merci ba te comprendre autre lobby te côté le côté mais na kosenga pe batande monsieur yo aso mira ni mosi ba benga ye ngasa ndekuna ye ngasa ennemi na été so papa na pe la bunda ki ba na ngai na bomo to ndenge na ngai oboma moto merci beaucoup merci 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 00243 992 30 43 40 on a WhatsApp 24 en tout cas merci que hier les autres tout qu'on a fait Moro Maurice on a marqué les bimité vraiment tout remercier papier Boma na mema ki bana parce que c'est en tout cas on sent que les musiciens doivent s'organiser hein s'organiser en tout cas ça va se répéter voilà. Merci beaucoup merci bien très bien ça va se répéter mais bah oui photo moi to bima wa banini ba komi mutala tiboye est-ce que maman matanga robiki sa photo déjà moi ba otala photo moi tambul na la tibila ba chemise mo ya ba fleur ba muta boya zo la tabo mais wana zali oh monga matanga robiki sa mutala tabo bon on doit la béton béton soutenir Mokonzamboka vous entendez ouais je vais artiste sur la rôle mukasi ouais to tika ba distraction dans la politique mais si affaire passeport diplomatique non Kofi na matanga ya nani ya des femmes on était en contact avec Kofi ngamu na saki tout Kofi nenga yaki wana bongisa déjà sika tous en bon terre na zaki pa na ye mais si Kofi na ne ba intervention na yebe abi akoma mbatali culturel siko kido aziwana ayebi komi kida munene c'est un pour soutenir hier to pesa makanisi et ba Kofi azali moto na biso na remercier oyo apesa nga respect bien nani Ngiama Makanda le roi de la forêt à Mikolo yo protéger base des fois te calamité protéger base en tout cas merci massivement pas tawali wanda kuna en tout cas asengi ba tous les fans de Werason au soutenir Razana bongo aibiko aipa ça baninga batier dans toutes ces émissions roba comme on ngai ba soutenir nga na moyen tant vous pouvez ba keyo ngisa na mais totia papa ya ndingo le sambo bon aider hein pour faire revenir parce que ça ennemi na été ta le biso que ça t'a bien na kutana ye pour aider pour benga nga to kutana to lia na biso to mesani en tout cas merci vraiment Sandra Bumba hein Mira Keme na Bové autorité morale Bizarani et Kabama courage au Kabama en tout cas merci beaucoup espérance aussi tout en tout cas merci parce que même na choko mo boy pharmacie médico suisse Maman Nancy eza na oyo kaka wana ni na Shoprite na Bandal il faut to kende o sala biso kuna kitoko kuna ba kisi original eza ba kisi oyo ya pirate pharmacie médico suisse quand so ke la Shoprite o monango eza wana entrée ba médico suisse ba kisi original en tout cas Maman Nancy merci soutenir le lobby parce que ça qui fait des fesses na remercier Kokozo la femme pour tout maman espace aussi en tout cas merci en tout cas merci beaucoup merci na batutu bolandi biso merci c'était Tchaka Congo oh vraiment to sololi tout makamwe uturi yawa entre yena na yandi mosi boyoki pendenge a épingler pe affaire $25,000 affaire éclairci batutu merci vraiment na batutu bolandi biso tant aux autres l'émission yo bo s'abonner vraiment massivement bon liker, bon maximiser, bah like, puis bah commentaire la bino. Merci na lèvres tous des agréments. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, le Voando de Rennes, président de la Société Cité de Bretagne, pire Fatih Betom Kwatombolo, pire petit Aya Denguez, merci. Maman Marinette Isabelle, merci na Batutu, merci. La Trésor Tsambi, na assistance, merci beaucoup na Merlin. Kamalando, merci. Derrière la caméra, c'était Roland Kissansi, merci à Maël Sadiki. Nini Susu. Papa Michel Moulumba. Michel Moulumba. Yaza pembe na Mokonzamboka. Mutema munene mutema moboto merci papa Michel Moulumba en tout cas merci beaucoup papa Michel Moulumba merci portez-vous bien c'est parti
Zachary Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zachary Mwamba, le Petit Zacle. Zachary Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa la prince.